Est-ce que c'est réel, c'est vrai que Vasco Mabiala a maladie, tout Vasco Mabiala a Kofi. Moni ndeko na biso ken piana par rapport à moni démission, tout le bâté démission, révoquement, il y a ndeko na biso Vasco Mabiala. Bango bazui yango pona kolobaki artiste et musicien fali poupa ameki ko aider. C'est pas mal. Mabiala oh ngai peki titan na eko de mentir yango, ezali vraiment liwaté parce que mon natie botalelanga Congo température, ya maman Rosette et la fleur, Nadambu. Après avoir défilé, na ba site Pola, mais cette fois Congo Température TV. Désormais, suivez-nous sur cette chaîne. Congo Température TV. Congo Température. La patronne, Rosette la fleur d'amour, chaîne à solo. Émission religieuse. Théâtre, musique, environnement. Bah, émission sportive. Émission politique, donc, nulle part ailleurs. www.congotempérature.com. Nous avons information à temps réel. Congo Température. Et yena mo pepe asika. Ya tobina Congo Température. Et yena mo pepe asika. Boyd Malam, on a site qui toque au Congo Température, site Nabino, vraiment peu Sarabino plaisir. D'abord, avant de commencer, je dis merci beaucoup à la patronne de notre site. Elle, on l'appelle Maman Rosette, la fleur d'Ambour, au Azaï Kolananga de Prix Allemagne. Je dis merci beaucoup à Joe Lili Atal en chair et annonce, na musonipe na mokua. Napesi merci beaucoup na Igor Minto Azaï Kolanabiso depuis Belgique. Pe napesi merci beaucoup na couple na biso, au tozo benga couple idéal, couple Lengelo, au Ezali Kolananga depuis Allemagne. Lynx Lingelo na motema na mama Pamps Lingelo Azaï Kolandangai. Vraiment bana poto bana le monde entier. Ning bomoninga petit temps na telemi lelo apona kosala analyse au to benga analyse na biso clin d'œil sur le net. Oh lelo tozali kolobela vraiment au sangozali kotambola sur internet vraiment liwa. Il y a Vasco Mabiala oh ngai petit temps na eko de mentir ango ezali vraiment liwaté parce que presse en ligne lelo bat ba komi ko sala ba information sans vérifier donc on a peki titan tozo sala analyse par rapport ya Vasco Mabiala o azala ki moko na kati ya orchestre ya faire la jet set jeudi de nuance o lelo peki titan tozo meka ko réfléchir na bino bandeko o bozali ko la nabiso pourquoi lelo presse en ligne est komi boye pona nini mutu soka akufite kolakela mutu liwa vraiment na sur même libota ya yemoko Vasco Mabiala ezali ko sepelata zaki moko ya fait la jésus de nuance yango pona ko bandana nous analyse na biso sur l'internet ona ko lobana na yemoko le pas dans jésus de nuance to mona ki papa na biso o to bengaka Elliot Bondobe na ka oyo lelo Vasco Mabiala kuta nango ezaki pe kaka le même cas mais to mona ki wenge maison mère vraiment et ça là qui makambo ya boete l'autre tomoni vraiment Vasco Mabiala likamuna e pesi pasi parce que azape moto azani na libota azana famille o lelo so bayoki mutu bozali ko annoncer liwa ya moto nana akufite ezo sala malamu te yango na koloba na bandeko na biso vraiment o bozali ko sala communication o bozali ko pesa communication surtout à la ville province à Kinshasa na bandeko bazana diaspora vraiment bon mekami mingi ko bungisa parce que ceux qui tomoni lelo vraiment makambo zali ko sala malelo na presse en ligne eza malamu te Vasco Mabiala o azalaki moko ya fait la jésus des nuances malgré que zaki nango makambo ya mbongo mais balobi le linge ça c'est lave en famille eza ke akité musala mais relation na ina jésus des nuances et ko kufate parce que azali pe moko o asalaki mingi vraiment na groupe ya jet set p pembeni ya fait rigola jésus de nuance bande qu'on a biso to moni vraiment bande qu'on a biso ya internet et belé lobby to moni yango même na ba Facebook na ba réseaux sociaux bazali kolobake la mort de Vasco Mabiala yango o nga na link koloba na bande ko bazali kolanda biso Vasco Mabiala a porté disparu si le loyer moko nanu alobité selon likambo oyo vraiment to mona ki groupe ya fait rigola jésus de nuance basala ki lettre pour na ko révoquer kolobake azali susu na poste azala ki nangote et link kolobate ke alongwe na kati ya jet set mais balobi ke azali susu na groupe wana te pona makambo etali misolo makambo etali finance donc yango na koloba na bandeko na biso oyo vraiment bazali kolanda biso partout dans le monde na Angola na moni wana jo Lili Atal en chair annonce na Londres pe akomela ki biso alobi ke Congo température bo mekananu ko sala ba vérification par rapport ya ndeko na biso Vasco Mabiala o azali pe l'un de notre parce que na kati ya faire ya groupe ya jésus de nuance bango nem to ba memela biso sango ya ba orchestre yango sala ki pasi biso pe bandeko na bino o
toza a tozali kosala vraiment banquette pour na koyeba Vasco Mabiala zawa pito meka kozwaye yango totaki komona dernièrement ndeko na biso Ken Piana autai koloba par rapport ke ndeko na biso azali maladi makasi oyo fali pupa amekaki ko kende vraiment ko tia coup de pouce ko aider par rapport ya maladi azali ko bela mais tisiko na to moni réaction te aye moko Vasco Mabiala koloba kolekana na bitando ike pour na koloba nini vraiment esalaki ke ba révoquer na groupe ya faire ego la Jésus des nuances yango wana ezalaki d'abord partie 1 pona koloba pona Vasco Mabiala yango na koti siko côté biso bandeko na biso ba chroniqueur na ba chroniqueuse o to monaki vraiment ndeko na biso Gloire Langi na olingana pesa moi conseil par rapport ya eloko autaki koloba intimité vraiment il faut que tous à la bateau ni tout le baraki tous à la attaché de sexte tous à la bateau vraiment tous ya pona couper sa communication ce que zala qui na artiste songolo au moins que quelque part et simbité au ko changer le côté babi opinion muto ba changer yango te mais intimité faut totalara ba propos tous ali koloba lelo lobby ko kozongela biso donc tolinga to sala musala te kaka pona buzz to sala musala te pona buzz vraiment ezo sala vraiment pas si mingi yango biso kongo température mingi nenge maman Rosette la Fleur d'Ambour ndenga linga ko raisonner yango biso pe ba journaliste to ba animateur to ba chroniqueur ya kongo température tozo linga to réfléchir bongo pona to pesa bino pe bandeko na biso la bonne communication yango wana ezalaki kaka pona ko pesa conseil na ndeko na biso Gloire Langi vraiment to linga to sala musala parce que toza ba chroniqueur toza ba tozo sala promotion d'artistes et musiciens mais vraiment le lo bandeko bazo tela biso ba komi vraiment ko baye biso parce que ba propos teni na biso pe maloba biso tozali ko loba na mitando ike ezali ko sepelisa bango te yango tozongi ka na sujet ya ndeko na biso Vasco Mabiala na ko senga na faire rigoler la Jésus des nuances ba le bi le linge ça c'est lave en famille ameka ko réfléchir pe ameka ko tala les cambo ezali ko déranger bandeko vraiment mingi ko loba ke Vasco Mabiala ceux qui azali maladi na rolinga ke orchestre ya fait rigoler la Jésus des nuances ba meka ko pesa épée coup de pouce na bango parce qu'il azali ki moko o afani na bango pendant beaucoup des années o azalaki na bango lelo komi ko déranger bato linga ba profiter derrière ba information fausse donc vraiment ezo sala mala monter yango nazo pesa merci mingi na bandeko vraiment ba ko prêter attention ya ko tala vraiment analyse sur le net auto sala ligne qu'on a biso Vasco Mabiala o biso pe tozo sala makasi to luka epé to pesa epé micro na biso ameka ko répondre biso par rapport ya makambo tu ko lekana na kati ya groupe ya J de nuance ndenge to monaki vraiment lettre o esalemaki vraiment na pesa ki pe exemple ndenge to monaki papa na biso Elliot Mondobe akenda na $100,000 mais to monaki makambo esalemaki te soki mutu azobela mutu so azobela tozo monaki mutu soki azobela akomaka na étape moko boye ya pasi donc batu jamais bakoki ko souhaiter liwa mais le biso na Kinshasa awa ceux qui mutu azana étape moya pasi et pas ya batu mususu comme plaisir donc biso tant que ba panzi sango o to linga vraiment ko pesa la vraie information tozo linga marambo te tozali vraiment côté les melango total vraiment place nini tozali ko kende surtout na presse en ligne parce que l'auto yeba ke internet ezali vitesse makasi bandeko pe bazali banda bazozo moi libaku pe occasion ya kotala biso bandeko na bango o tozana Kinshasa pona ko pesa bango vraiment ba vraie communication parce que il faut que bango lelo vraiment internet lelo ezali ko kene na buzoba ezali ko kene na kokufa et ateka ki communauté congolaise mteta la rabiso eza communauté il y a partout batala rabiso parce que Congo na biso za capitale ya culture o bat baye biso doza na makambo ya mingi o salema na ville province ya Kinshasa o bandeko mususu ya ba pays mususu pe ba s'intéresser ya kotala biso donc analyse sur le net o yo ponto sale ligne de qu'on a biso Vasco Mabiala bandeko na biso o vraiment bokozali bako ya kotala biso toza na besoin ba surgestion na bino parce que lukam o yo sali vraiment pas si yango na tu ko pesa vraiment ba exemple belé mingi o bomonaki awa dernièrement ça fait beaucoup des années oh tout le monde a qui papa n'a absolument tout le monde bien on a allé ko répéter en mais ça qui KOT yango artiste na biso j'ai dit de nuance moto ya moto lingaka yo mingi surtout dans la voix mon sublime likambo etalami ya orchestre ezara orchestre mais likambo etalami ya vie soko za moto il faut pas kotala yango parce que Vasco Mabiala lelo tozo yebate yango vraiment nazo zongela kana maloba ya mon cordon Shadrach Discorel a tout le belanga likambo ya porté disparu est-ce que c'est réel c'est vrai que Vasco Mabiala aza maladie to Vasco Mabiala a koufi mais pour na kopesa bino la vraie information Vasco Mabiala a koufité parce que so Vasco Mabiala a koufa ki biso bandi on a bino zozana Kinshasa tu ngato bango
direct ezaka ka ba rumeur ozali kolekana ezali kolekana na internet vraiment tozali ko déplorer yango surtout biso kon température mingi toyaka bima kopesa bino la bonne communication pona koyeba yango na mekili sosu kopesa moi exemple mususu muke oyo to mona kipe dernièrement awa na ba orchestre belé to mona ba départ ya ba artiste et musicien to mona ba départ ya batu ya bureau mais to lingaka mingi koyeba en vrai, est-ce que le lot polémique ezali ko apporter les musiques na biso nini to moni nde ko na biso ken piana par rapport tanga moni d'émission to le baté d'émission révoquement ya nde ko na biso Vasco Mabiala bango bazui yango pona kolobaki artiste et musicien Fally Ipupa ameki ko aider c'est pas mal c'est bien parce que artiste et musicien Fally Ipupa da artiste na biso ya mboka ce qui alingi a prêté main forte na ye et pas ya nde ko na biso Vasco Mabiala les amabete mais na ndenge ya polémique te parce que ezo kene mabe momoni sango vraiment ya liwa iweze eloko moko pesa ka choc mingi yango biso toza ko souhaiter te ke ndeko na biso Vasco Mabiala atika biso très tôt parce que aza non jeune aza père de la famille o lelo batupe bandeko o ya sungaka bazana on a besoin na ye donc to lingaka tout ça la kababilo ko moko boete ke ezaka pona buzz social yango pona batata en internet que Vasco Mabiala il est mort non c'est pas vraiment bien donc nalikanisi ya maman Rosette la fleur d'Hambourg oh vraiment le bique non pegi titan bon ça la musala ndenge le gon et le ngo bani parce que bino bandi ko na biso bino ndem bozali ko reprocher biso bozo bela biso ke non to lingaka bino mingi dozo tala bino mais bozo ba oh beaucoup mi ko l'exception na ba internet vraiment c'est pas bien yango nazo pe sa relation o ezali entre biso ba chroniqueur na ba musicien photo linga vraiment ko sukola ngo malamu ko za nango bien parce que bani ko kende mabe biso ba journaliste to ba chroniqueur to ba animateur to komi ko mema musala yango parce que biso muto sala la promotion ba artiste et musicien mais le loza lisusu bongote to komi ko taper à côté to komi ko sala ba calomnie pour na ba artiste et musicien to komi ko critiquer ba artiste et musicien critique ez nango bien net ko sala analyse pour artiste et musicien mais ba critique musu faut za la kake tout ça la critique sans injure tout ça la critique mona ndenga bien ke ba critique moko boye pour na ozali ko apporter les biso rien mutu nyoso andimaka analyse soit à Monique par rapport place ou à Bébisaki mais ce qui moto oye liboso ya itanomique pour na kolobela artiste et musicien parce que eza musala na biso eza il faut tout ça la kaba critique wana pour na pe ko fortifier ba artiste et musicien na biso pour na bakende liboso par rapport ya carrière musicale na bango yango tozo mona lelo c'est plus le cas yango moni pegi titan to profiter pe ka kokota na likanisi oyo pour na biso entre vis-à-vis relation ya ba chroniqueur pe na artiste et musicien yango ba lobi photos à une église au milieu des villages ya biso za bongote vraiment bo excuser nga parce que nazali koloba na mawa parce que eza tension et ça les gars makasi on a yoki ke ndeko na biso parce que aza grand frère aza be muto azala ki na milliers ya média o bana ko ya communication ba information ya yé moko Jésus de nuance mais le soki aza suwana te par rapport ya révoquement na par rapport à ma finance to yebi ke za nango bongo même dans la société tout le monde a un qui est bâti dans la société mais au constat la PRR par rapport à la finance parce que mutute à maîtriser mbongo tout le monde a mutute à maîtriser mbongo donc tout méga vraiment qu'on réfléchir par rapport à l'ikam oyo vraiment yandi qu'on a besoin Vasco Mabiala na sengi na artiste et musicien Fergo la Jésus de nuance moto yambo a mekanano ko talape ko réfléchir pour natina likam oyo Vasco Mabiala ce qui réellement a maladie ba meka ko assister parce que azali moko na bango o asalaki na bango c'est ça vraiment analyse o vraiment to lingaki mingi to kota donc analyse na biso ya émission lolaka ya Congo o tozo bengango analyse sur le net o to salaki pona ndeko na biso Vasco Mabiala grand frère o azali vraiment moto moko kati na biso parce que toza ba congolais to linga raté mingi kota la so de moni likambu to luki to critiquer te yango moni biso Congo température to linga mingi to sala ba analyse o ezali vraiment analyse moko bato bako sepela nango bato mappé bako pesa ba commentaire na bango ya malamu yango na bima ndeko na ngai merci beaucoup parce que bozaki libaku ya kolanda ngai pegi titan le parallèle de la presse congolaise journaliste intelligence moko na bino vraiment na équipe pour na ko réfléchir pour na ko sala analyse ya ndeko na biso Vasco Mabiala yango na pesa ki pe conseil na ndeko na biso Gloire Langi intimité ya moto ekotika la ka intimité toza batu parce que le lot tozo sala lion na internet lobby na yango to éviter ce que kozala ndenge to linga te tozana ba compte à rendre na vie ya koloba bilo comme so nasir nazo pesa pe témoignage na nga moko nga pege titan nazaki moto moko ona tambola kipe na yebaki te maintenant na ina Congo température na moni likanisi ya maman Rosette ndenge vraiment asala ki analyse ya ndeko na biso grosse molé to bi pourquoi pas te biso pe
ba chroniqueur to là na vraiment likanisi malamu o maman vraiment aso sala ba analyse ya kitoko pona kolakisa bandeko na biso ke toza ba congolais to kotikala ba congolais to sala makamba malamu parce que toza parmi pays oyo bandeko vraiment bakendaka classe o batangaka vraiment to bimate ke lokola ba obsolète donc toza batu yango bomoni na tina likanisi oyo pegeti tant tozala qui analyse sur le net pour ndeko na biso Vasco Mabiala. Je dis merci beaucoup à mon cordon, lui on l'appelle Discored, Chandra Discored. Je dis merci beaucoup à Igor Mintou oazali kolandanga depuis Belgique. Napesi merci beaucoup ye nazo bengaye mikolo garçon plaisir projecteur ya Bundes azali kolandanga. Napesi merci beaucoup na Marc Biembongo oazali kolandanga depuis la Grèce. Pena Gelor Lomboto le Kenny West congolais azali kolandanga depuis l'Europe. Pena napesi merci beaucoup na ya nono oazali kolandanga Jika. Napesi merci. Napesi merci beaucoup na Jo Lili Atala en chair et en os oazali kolandanga IP depuis Londres. Napesi merci beaucoup na couple idéal couple Lungelo oazali kolandanga depuis na mboka ya Allemagne moi sinaye mama Pamps Lungelo na Vielanx Lungelo papa ozali na motema vraiment ya kosalisa bandeko vraiment merci beaucoup na yo pe na pesi merci beaucoup na Junior Chaumba azali kolandanga pona kosukisa na pesi merci beaucoup na maman Rosette la patronne de notre chaîne Congo Température maman Rosette la fleur d'Hambourg azali kolandanga depuis mboka Allemagne. Donc je pense que c'était la Peggy Titan analyse sur le net to kutani mikolo zali koya na site kitoko Congo Température. Bye. Mon atier botalelanga Congo Température ya maman Rosette la fleur Nadambu. Après avoir défilé là-bas, cité Pola, mais cette fois-ci. Congo Température TV. Désormais, suivez-nous sur cette chaîne. Congo Température TV. Congo Température. La patronne Rosette la fleur d'amour, chaîne à solo. Émission religieuse. Théâtre, musique, environnement. Bah, émission sportive. Émission politique, donc nulle part ailleurs. www.congotempérature.com. Pour nous avoir information à temps réel. biso nyonso tobina Congo Température eye na mopepe asika yaya tobina ye Congo Température eye na mopepe asika